Bonsoir. Bon, merci mingi pour la parole. Ngai d'abord kombo la ngai Yves Batoko Ilolo Ibu na imbandalo kembalo titimbi gbogba ocholengbe enkena kpagbatu na gbede Hiroshima ko sport bouger Teresa Tsuka no parle pas. Gros kiss gros qui a colère d'Afrique plus. La biste à 10 à fois $10. Dao subofembe tria. Bokato la oui bon kenzo mbilo sisi pokoso sisi bicha sisi kolombe sisi bokato la sisi Pierre. On est allé comme la ngai. Très cher fidèle internet, c'est www Vérité Universelle TV, la seule site qui vous donne les informations précises. Namakasi ya mon boss c'est Maître John depuis Switzerland, moi la poto ya tanga. Balobi émission e bino bolinga kamingi masolo ya artiste ouais mais mama kana yemoko LJ Laura Gilabo. Bilenge 4 autres m'a dit Barcelone de la Prince. Balobi lelo LJ Laura Gilabo zo embela bino nani bana poto bana Paris na cirque boye biep. Azape moko ya ba journaliste na surtout robeta lelo masolo na biso ya bato micro ka ndenge za sans oublier na sima caméra na moni Igo Boss mobali moko ya moke atonda na kati sans oublier ba lui mettre noir ba bina peso ba gros ba mbote peso zali na boy na peso mbote te pona kende na bureau betanga vraiment ba lobi to za na kata la samba quoi ba biloto na kata la samba to meke mpe ko sala mission na osinga dans régie ay ba ko balancer pona ko ça déjà invité na ngai bonjour Isaac. Oui bonjour bonsoir. Donc bah salut vraiment baton surtout ba Hollande biso et vraiment salut sous nayo Nora miko no ben honorable à tous les chroniqueuses ya katia mboka na biso parce que mambo satara donc avec chaîne na biso monene balbi univers vraiment univers TV donc y a pas trop John pas trop John Vérité Universelle ya Maître John à Switzerland ya Maître John vraiment la katia Switzerland vraiment na biso ba motebele et pour qu'on se présenter vraiment la première fois sur les canaux chaîne oyo puis na émission ya mbanga. Donc on a c'est Isaac MPKL donc balbi kino nzambe a micro espoir de demain parce que surtout salaire il aura toujours pour espoir lobby il y a un moni kino on a repéré sur caméra vraiment les caméramans balbi kino Igo yo bongo na caméra mettre les noirs on a pu sur ba moté belé on a pu sur moté vraiment avant tout bana maramunango donc odi le manzaka autrement dit nzaka maman si nzambe maman bato avaram. Donc il y a petit sous motif vraiment balbi qui non ceux qui tolia bambongo vraiment katakini balbi qui ne faut remercier vraiment yemoko ale kisenga balé balbi qui non les dollars makambunde makambu et ciseaux d'or mon ami de tous les temps. Merci. Merci beaucoup vraiment Nasir Isaac Aboki dana mabanga na suka aza suna mabanga te Isaac Congo Vérité Universelle mbali boso yambayo balimbaye ba Isaac aza chroniqueur abandiki chroniqueur banda anenini pelo 2019. Ah ouais donc si tu talibion calendrier Isaac depuis banaki boulot nae ça fait déjà 4 ans et on a travaillé trop peu dans la chaîne puis on continue toujours à travailler dans la chaîne à Batou donc on a travaillé dans la chaîne et belé na été sur na kotanga ba la chaîne on a leka chaîne anga liboso na travailler na Congo Mbinga donc kuna vraiment na zora kombo ya donc ya Isaac Mobali Mbinga et pas Moko Glody donc deuxième chaîne au travail na Congo direct il y a Moko Arnaud Mvuma depuis vraiment Paris troisième chaîne au travail na Brenda Info TV il y a maman pasteur 3 fois maman pasteur na toujours à Paris et lelo oyo naza siko travail na ba 3 chaînes moko no travail au kenon naza chargé taki cordon na okuma makambu naza na Amanda TV donc et soyez content ah peur et content et ça bien été OK tu n'as une son à banwa donc naza na Amanda TV et naza sous na Noblesse de Cœur TV où ya maman nanga Titi Catherine vraiment depuis Belgique naza sous na Totonga Congo il y a grande sœur nanga donc Rachel ngo depuis États-Unis ba lui qui batwa kende États-Unis ba on ba na be trésor ngo saba beta développer pe ba kenango ya 6 heures malamo kokutu donc c'est ça. Isaac ba site belé bongo osaka kalelo za institut le besoin institut est-ce que vraiment ba boss na bino to ba boss na biso ya ba site ba ofuta bien de to bozo yo kana te to yondo za mabe yango zolongwa to ndenge. Ouais honorable au moni mère ndako sauter au moni boulot oyo ba msuba to ba ko tango ni changa rond-point biso tangelango nga ezaka justement la pesara valeur na boulot nanga et balobi ki non malamu so akui et de moi na so akui bananda ko ba voisin ça veut dire que non ndako ya zawana a sentir vraiment que non aliate ya omoni ki non sur tambola ou ba départ mususu za ba départ na ngati ou ko longwa na ngati rond-point mususu za ki non et ba chaîne on kan ningi za la kaka ero na moto ezali
eroya na moto moko boy bani pour nga mo na pesa ba titre ba mission nga ba mo na boulot nga bien au moment de proposer on doit proposer ça il faut qu'il dit au long la chaîne on a même chose ça vraiment qui non pour beba na ba patron ba site la patron ba site au monde qui non sur la patron mo ba mo ça ça bien à lui qui nous ambali na proposition m'a proposé donc yo c'est payé na honte et créer problème on comprend même chose ça que non au travail vraiment dire yo ebine batinda biso il y a na poto il y a bablo on est bien azane bien mais yo na kini au travail dire on comprend inviter au qui ne peut pas so boy ko kutana inviter boy donc netinga awa boyo kutanga na kermesse poto na kata la samba to ça ba boulot na biso to ça la donc stand na biso to zo kia donc ya club de star ya Odile Manzaka tu vois tant so moi peut yakipe beaucoup tingati na fauché au foot transport non na donc ta autant na mettre makasi lisusu mettre les noirs on comprend so foot ba car na yo na ba gêner igo boye beaucoup tingati est-ce que bata poto ba patron na biso to ba la patron na biso na poto ba comprendre ilo ronati ya au monde qui ba départ mususu eza ba sous donc sous ba makambu wana et fait le monde qui ça ne va pas non ça ni mbisa na resika mai chulaka donc c'est ça. Merci beaucoup Nassir pour comprendre quand même Isaac pour la nina zo longa na ba site wana kangami na esko tour site ozio kangami vraiment. Ouais donc nazana nous donc si na lobi ki na kangami izara ta suko loba mais nazana nous et parce que nga comme le système moko boye au timbongo non age nous la maman titi Catherine timbongo on age maman na biso Amanda la duchesse timbongo on age c'est na Rachel ngo timbongo on age lobi Isaac mbongo ngo sala musala tu vois yango moniki non nga vraiment na bon parce que na futelaka na delifa moko na ngola moko na kin parce taka petit wana siko on na kin charge wana siko ceux qui no o so la bien tinonsani fona lo ngaka. Merci beaucoup très cher fidèle internaute Nassir ba boss na ba la patronne na biso bo mekempe ko comprendre ka pe biso ba to travailler les bino na Kinshasa quoi bo mekempe ko yeba ka ba to pe boti na kata Kinshasa Isaac l'autre monde na kata chronique des stars ya Manzaka moi c'est Nzambe club des stars club des stars ya Manzaka to moni Manzaka bazana ba rankina grave na Karine Mokonzi tout le monde qui Karine Mokonzi azaki na équipe nationale Manzaka a créé club des chroniques des stars eza ponani ouais en fait on est neti ba kombo tangi wana na niveau d'abord Manzaka na koloba kino ba na niveau moroté bango basalaka oyo lobi otangi kombo wana bon nga na yo kaka ngo petit équipe nationale na yo kaka ngoti on voit biso siko to na club des stars eza wana tasu bomoni bango so basalaka ba biloko tanga wana mais to mona tasu de symbole moroté pour biso d'abord club des stars d'abord mutu ata donc apesi kombo wana eza yemo le roi de la forêt mutu baptisé biso kombo wana ezaki en plein ya batu to pesi kombo mususu parce que initiative eza Odile Manzaka moi c'est parce que à 5 sarabatu on bana poto nga ko belo mo bo tasu pour Odile Manzaka mo Odile Manzaka aza obino bo raisonnate hier lo baras toujours sur ba raison na e pe en plus a cracher ka pona motuti a lo barande a rappelane o bato bazali so bato trouver mabe po netinga boy bato be ba be nga Isaac to mo pe Odile Manzaka pona nini boy po laisse bon que non moi si on en est bo raisonnare ya bon te moi si moko a 5 sarabiso a 5 si donc club des stars ezali ka parce que mutombo on pas star comprendre ça veut tous en ba patron ba qui senga tous en ba vie na biso bloqué patient nzeka depuis Londres tous en ba vie na biso ba king foremani tous en vraiment battu belé tous en vraiment c'est ba nachiko star moko ya pembe kitoko moi si moko bien comprendre tu c'est ba Yemen coup suprême tous en c'est ba Patrick Ngongo donc ça c'est non côté on a ma club de ça on a ba prêtre bazali tous en ba ciseaux d'or la medo ça c'est katara tous les musiciens congolais ceux qui donc avec un rendez-vous fois kata Michael mais Michael na weli ko dai ya moni ke ceux qui Michael parce que yemna anya simbango tika bongo Isaac tuko ko sa biso bongo ko en fait moni congolais alinga vérité ba ope bali bana mboko alinga vérité ba yebi bien d'abord na émission na ko sorti pe na kacha si mutu te menga lo ba vérité tu vois nga émission tout na leka na lo barelo mo na lo ba kino nga na vie na nga na ko sorti vous mena yebisa mutu oyo zali comprendre ça veut que non Manzaka a créé oyo tangi kombote mais a créé club des stars pe club des stars ça veut que to kutanaka rompo na miti to ma délégation et kelufu nga lobi na tongo ifuna longa lobi na tongo samedi banini na kota concert à lufu club de ça déjà Odile Manzaka donc la présidente maman bato avara moi c'est Nzambe il est déjà kendaki na ba général Bokota au septième donc no Élysée Bokota général donc surnommé Siorson général rompo so ta ba vitesse na bango bazaki na ngo ba créa ki biloko wana lelo basuki yo non ba panzana te parce que zaka ke Karine Mokonzi la baronne
Karine Mokonzi la baronne va na yo, va na yo. Bango bana club des stars yo avec une équipe nationale. Takande ba oneta mabele bosike ba kana kata RDC. Non, Karine Mokonzi na minute aza na poto yango moni lo na EP minano. Lelo pe soki manzaka kei. Est-ce que club des stars pe edoze? Non. Est-ce que ozo badabo que non ceux qui odile manzaka muto alinga poto te. Odile manzaka alinga poto te. Muto senzimane ka poto. Na wa boya poto. Est-ce que ozo badabo que non odile manzaka vivant ko lekano chroniquer même au bana poto. Parce que odile manzaka asolana bato poto R surtout azana bato poto R surtout parce que c'est mitio mama biso koloni kino muto initiative au salia donc il y a kermesse poto na kati la samba kermesse so sasiba kino et ya kaningo donc nengo zali li papa donc ozo ngandingo yaki so kitena taxi liboso ozo ngandingo yaki parce que odile manzaka sko zo terre so na bato wana ce qui poto mama koloni akolo bakino te odile manzaka mwana nga tokeni comprendre ce que odile manzaka ko setuka poto te bango babanda bakota monde o po balukanzela poto. Est-ce qu'on comprend le roi? Parce que tout le monde depuis Bakena Poto, Nora, depuis Bakena Poto, émission de Basala au Kino, Batinda Bisson Kenya. Est-ce que vous avez site au Karine Mokonzi Mkolo? Il y a un émission, Bakena Poto, émission par Mosala, Yakobo, Tanabasi, Namibalia Batu, Rompon, Yakobo, Namibalia Batu, Yakoba désordre de la Poto, Tala. Au moins, Poto, l'année moins bêté, Bakena Poto, tout Zarana Bango, tout Bengana Bango, va s'abisso que notre Poto est passé. Rompon, ce qu'on a dit, vérité que notre Tounaïe, autant à Combo, moi, c'est autant à Combo. Karine Mokonzi. Il y a un lobby. On point. Ils ont communiqué quand on a barankin ya manzaka na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a quand même na minute a sœur na biso a bandi masola micro mais quand même na minute a quoi collègue na biso parce que biso nous sto ça encore. Bon, Laura, mais na zo prendre l'eau mogo. Au moins on dit le manzaka a banda TV ava bango siko. Est-ce que zo ba d'abord que non muto balo sa rediffusion ya zamba na RTG ya ka dit le manzaka. Na ayebane non te Mokonzi ayebane na e faut voir que le va flair koyeba na mo na kini na ko po eloko moko boye na kini po yebana il faut osala babilo mo abuzoba comprendre soit au créer ba base moko que non bato bana posa na ngoti comprendre sikoyo odile manzaka sala émission na ye normal tala odile manzaka za les seules chroniqueuses na minute toloba ayambaka tous les leaders à Congo ayoka na tous les leaders à Congo mais azane mona tsone mona wenge. Mais à sa première chroniqueuse, oh yambara tous les DP à solana bango bien ezana vraiment na musicien morote oh azo dit ta sous tomate ni moko ye moko nzaka malobaka ezana musicien morote ce que yotanga ce que muto tanga wana po akene poto musicien muto memie il faut ayoka na musicien oyo a créer beza fini musicien oh akina musicien là pour les sauver vérité on est au dit manzaka sur le bill les lois qui poto akene poto pour le mo ezangeti on comprend odile manzaka le mo ezangeti ngana nazo sate ke no tiepo nazana club de stars odile manzaka ta so olongolanga non au monde na club de stars nazaka mutu simple comprend mais ce que non le roi poser la question odile manzaka na mutu wana na mo amosi wana siko ya ke poto ya ba ranking na ba musicien aka comme na Karine Mokonzi non en fait omoni ngama ne mo beti na ngamo ko fula batuti comprend batu ba yebi omoni be mission na salara la mission de Salara, tu vas bien en faire ça, tu vas combattre. Parce qu'il y a un temps là. So ici, tu as, so oui que non, au t'es ça qui joue sur le bien on a parlé tout ça, moi le moins télé réalité est là. Na relaxo t'es Isaac l'accent à brevet na yo, l'accent à koto tanga institut tanga na relaxo yo. Na ba massa ngam suki to kuta ah Isaac, c'est beau hein. Yo yebanaka que il faut ça star. Comprendre. Donc même à ta TV qui nous na linga ma ko les gars parce que visibilité sur internet. Pour mutu do naza bato so c'est no ba côté ba mboka mo ba asiatique kuna na kati abengi alo émission sala kina kingani surtout émission sala ki wana makamba politique ba to mona c'est bon comprendre ce que na TV na biso na rolega na sali nango ta so suki na bandundu so bandundu so ba benga bandundu na kezo ta so fufu masangu siko dollar siko dans une journée ya omoni ke no muto tanga ko mona po ta so to conclure na question wana on moni odile manzaka lekini musika na makamba. Tant que tu as parlé de l'Odile Manzaka, moi, je suis vivant à Kine. Tant que moi, je suis pas banan. Bébé Varam. Bébé Bouboule. Bébé, on a bébé Ananou. Est-ce que tu as bébé bon? Bébé lourd. Bébé, on a Mélananou, 28 kilos. Il y a Milik. On a cette vérité. Jour mort. Oh, mais il faut un bon outil. Moi, il faut un bon outil. L'ox est belé à salon, il faut tout. Comprendre. Lorsque ça ndesi ngamo pe na salon nanga pona comme ça ndesi ya bébé wana ya manzaka eza ah eza pasté. Pour vous dire que non, on moni odile manzaka ndemo bete bana poto bana monde entier ba flatter bino tende ba yeba poto odile manzaka solo bile lutaka toi ba tonisi ba king foreman toi na boss moko toi na kati ya king ah na meet o opela OK no atika ki vient na biso ton na podium na kermesse vraiment boy ale kisenga
Les dollars, vraiment, dollars nezoloba. Les champagners. Il y a côté, il y a un champagne. On doit 50 bouteilles de champagne dans le carré club. Il y a facilité. Rompo, est-ce que pour atteindre le manzaka poto? Na évité quoi. Merci très cher fidèle internaute Nasi Bolandi Mouamouké. Pas Isaac à propos ya Karine Mokondina manzaka. Manzaka mwasi nzambe. Bawele la kanini, eza kanini. Bawele mobali tondeni. To ba rankine kaya mata micro. Te, omoni odile manzaka da pour expliquer odile manzaka tano position ndazali. Omoni odile manzaka ba ona mutuana ba rowela mobali ti. Parce que omoni odile manzaka ne mo abeti. Ceux ko la pe micro te niveau odile manzaka tala odile manzaka tika jamais koya na la samba awa ke bato suta musu pa palpiter non. Odile manzaka do bamsu ba ya awa donc a pour kutana we refole ka pa odile manzaka. Odile manzaka taka muto banda wenge na 14 ans. Si lelo o akoli na wenge aboti na wenge azo vivra toujours na wenge. Comprendre? Siko zo muto bongo siko soko lobi mabe na ye na nemo faute il faut rabiso exact bima. Et ce n'est pas porté. Sur le Isaac comme porte pas odile manzaka non ni mananga. Pour il faudra défendre parce qu'il y a un moment ceux qui ngana fandi na so que non mayele. Siko bango depuis babana makambo oyo. Tout na ta bango que nota question ni français batuna. Odile manzaka azale tu nota so makambo. Depuis ba ya akenda poto otangana. Odile manzaka azale seule chroniqueuse oyo atia donc général on le comme micro boy. Allo bipé. Odile manzaka c'est le seul mutu a reprocher à mutu ministère zo le kaboy. Bakangi eti. Comprendre. Ce qu'on peut dire que non niveau odile manzaka ko ila d'abord na mobilité parce que banzela odile manzaka kotaka ya banzela kotaka ti. Ce qu'on ba kuta non ne ba ko ila mobala na be mobala il faut zara mobala kitoki mosi. Merci beaucoup vraiment vite toujours continuer kaka na Isaac ba yebisi biso mikolo yo okomi na yo PD okomi na ko pesa no sima oboyi na yo ko pesa ko tanda basi okomi no batandaka yo Isaac ezano nini mekempe ko bisa biso bo wela kaka poto ba bino ko okomi PD bona koma PD na linga mibala poto pola ba manga na poto pona nini bongo Isaac façon na monela yo na façon na zueli yo vraiment hein. Ouais, en fait, la question on a vraiment, je crois, dans la lunette, dans les caméraman et go vraiment, aux aura mobile négatif vraiment beau. Na limite pédagogie ma boy. Et beau pédagogie mané, pédagogie ma gunza ma boy. T'es pédagogie ma. Au moins ouais ça yo. Ne bazolo bakiza ka komi pédé, vraiment na rolo baki na ebi keno bo benga trop bo tanga ba kombo na trop moni. Ba pédé ba oyebana. Mo lembi na oko bamba, okomi na posa ba bamba yo. Isaac. On a bo soki ngana za pédé mais to so na kina za na kinti. Parce que ba oyo bazalaka ba pédé to yebi ba ke poto lelo. Banani yango susu mais yo yebisa biso banani yo za mopandisa ngo yo po yebisa biso lisila musu ongana yebi aza mususu oyo po yebi aza mususu yango na lobi omoni oyo yebi wana biso so to yebi oyo ake poto mobali ne mutu bengi ya iseke non te yo il faut ya poto banini tala makambo za boye taki mwasi nanga ake poto nga omoni poto nga na lobaka na vie na même ata jigolo yango wana yo po tikali na sima osala yango po mobali na bengo na poto nga isi mata omoni nga tano position nga na zananu tano position nga na za na ko nimatike no nga de boye na débat nanga penga do moi si soko yi faut bota no nga qui pédé vraiment dans la vérité oui tokuta to so ba relation wana comprendre mutu ayi uti poto ayi a proposer te izaki faut ça nga na lobaka eloko wana na vie na nga tina odaye ta proposer yo sala ngo combien na sala ngo te nga na sala nga finga ba moko nga tina odaye nga lobaka vraiment que no tina odaye na tsema zolo likolo vraiment bona si tatanza mbeke merci pour zunga na sala ngo te pour na luka nini t-shirt basket Tony. Voyage à Poto. Voyage à Poto. Je te salue vraiment, c'était la Stone vraiment depuis Belgique. Na pesi vraiment Mbote Belé et na pesi vraiment depuis États-Unis balubi que non Fondation Jeanne Bomboli. C'est qui comme dans ma banga air. En fait non tali sosko que non moi bato on atangi kombo wana moi bato on atangi kombo wana. Na limite mais matiti Katerina aolinga kutu mama Nisha Bilaka Asbe Bilaka aolinga kutu. Mama Nisha motema ya mo boss. Sikoyo ako numéro kona texto ya yuki maki non mais moi non ngana otinila ba 200 €, ba 200 $ ba nini akomi makambo po nini ba sepelate tu vois ba ko sepelate donc moi non cette base sika zali vraiment la patronne 3 fois la patronne a sepela na ngozi alors que Isaac donc nga mon vraiment que non makambo no vraiment et qui sous bien te comprendre
Merci beaucoup, très cher fidèle internaute Isaac Alobi. Aza na PDT, na si bana poto bana Paris. Bozui quand même réponse na bino. Aza PDT, Aza mobile. Oh, on est Aza PDT, moi ça y est. Boumeki, hein Isaac. Aya bodo, omoni. La nemo abete of ma bobe na PD, boza na kin, nebo ya bobe na ba mo kin, boza na poto. Oh amoni, moi ça tête mege non na PD aya. 2 semaines à Moussi. Merci beaucoup Isaac Ilobanoya souka ezanini pope sabiso moi numéro na téléphone adresse na Facebook bamsuba ko zona nzela ya Facebook bamsuba ko zona nzela ya WhatsApp bamsuba ko zona pe na nzela ya appel normal. Ouais donc merci vraiment na yo Nora donc na espace vraiment PC vraiment na le cavement la chaîne na yo sara batukeno na hotel okufela pour bobe nganga pe botu nanga pour ko salaté et bo lukanga na WhatsApp ni mais na micho bientôt vraiment na ozonga ali makan surtout et na hotel okufela il faut na pe mataka na pe da maleki vraiment azaleki nanga il faut na zomata nanga na pe mapota la kaka na boye za ke noté Isaac ocho lekisa poke okoma donc merci vraiment bato surtout ba soutenir nanga ba star bozala ka bo lia kaka Isaac. Non, donc on est qui m'a monzambe ça a toujours passe donc na monique no cameraman vraiment ça biso signe vraiment cameraman il vraiment ça biso signe na pesi ba moté nanga vraiment na cette base vraiment diva cosmétique toujours likolo na pesi odile manzaka autrement dit maman na vara menzaka na pesi mboté na pesi ale kisenga le champagnard na pesi ba mboté na pesi sous maman na titi Catherine vraiment musique la noblesse mboté Nisha Bilaka Asbe Bilaka na pesi sous mboté na Stella Stone balbi Stella Stone vraiment depuis Belgique balbi qui nos famille ndonga mobimba papa biso Théo je crois Théo ndonga la pesi vraiment biso Bobette ndonga vraiment ba mboté na bino vraiment bisika bozana na dine mulasi magance privé western c'est quoi et na pesi Rachel Ngoyi totonga Congo toujours likolo Rachel Ngoyi motema be trésor na pesi bino ba mboté na kata state igete zemanga na ozela oloba ki fali ya na ba misene na ozela ba koli wana mama nanga igete zemanga depuis États-Unis d'Amérique vraiment na pesi sous mboté mama biso mama Claudine kino tara vraiment toza na espace poto na poto na la kata la samba côté ma vena biso phénomène wera sone igwe a répéter vraiment bana poto so aposo zwanga bo yibida ki côté bozwanga mais na ba o ba la data so émission o ya kitoko oyo bobeta kaka Isaac MPK ele bozwanga vraiment à live sur Facebook pour na kozwanga na numéro téléphone plus 243 84 41 41 numéro na vraiment na robandela sous plus 243 84 41 57 134 voilà plus 243 84 41 57 134 bino surtout au botu nanga vraiment bientôt vraiment Isaac Azonga avec force boye biti na pesi sous président nanga maestro Fabro bientôt Azonga kin tout ça makambo tout ça toujours na makambo ya épave et les lignes ya pamba na pesi bino DJ Bar DJ Bar Spiritu la pesi ba moté merci. Merci beaucoup très cher fidèle internet il faut bien comprendre biso ba journée so kutena muninga na ozo bois kaloko l'état azate ozo bois kaloko l'état azate Isaac vraiment na suba na poto bana Paris bon na so bo comprendre moi mukeni nezaki na kati Isaac ozaki na posa ke biso pe na bino pe bo mekempe ko yeba on nzela Isaac na so bo yebi déjà na yebi ke boko zale belé Rolanda émission o masolo ya artiste sur 3W Vérité Universelle TV na sima caméra na moni Igo boss mon boss est maître John depuis Switzerland de mon apoto et tongo motema ya maman Micheline Emmanuel célèbre depuis Cape Town donc il a de Bundes n'a pas si ba gros bisous parce que vous allez vraiment abonnez-vous massivement sur 3W Vérité Universelle Télévision dit que non vous pas trop na souka mais na rosa bino bana poto ba fantique na tout et bola émission moi chaîne vous m'avez abonné moi super yebiga 7 ambazi et ça l'a bien quoi. C'est en base ngwana na bikira sala ko émission mo bona ebite so zo ke ngo c'est en base na lingi bino nyoso tumbote merci beaucoup bayo bonsoir bon merci mingi pour la parole ngai d'abord kombo la ngai Yves Batoko Ilolo ibu na imbandalo kembalo titimbi gbogba ocholengbe enkena gbagba tuna gbede Hiroshima ko sport bouger Teresa Tsuka no parle pas gros kiss gros la colère d'Afrique plus la biste à 10 fois 10 $. Dao subo fembe tria bokato la wi bongo kenzombi lo c'est pokoso c'est bicha c'est Colombe c'est bokato c'est Pierre on ezali kombo la ngai